Bonsoir, bonjour, naba ndeko baoyo ba mesana kolanda Info 16. Info 16 boyebi epesa bino ba information ya kitoko. Info 16 ekenda gauche droite te me pesa makambo oyo ezosalema na kini. Mais pour na annoncer bino makambo oyo ezosalema pendant la semaine na kini. Boyebi yango totaki okunda mama papa Olangi plutôt to kundi papa Olangi 3 jours après plutôt, Maman Olang a érotiqué biso. Maman Olang a tiki biso. Rumeur est circulée partout. Non, nenga kufaki. À la mot qui mettait qu'on vérifier information. Ils qui rumeur kaka. Ils ont fausse rumeur. Ils ont lokuta. Après on a tué Kolanda lisusu. Vient à biso Monib production ya Weranson Wazaki chargé ya marketing ya orchestre maison mère. Atika ki biso tokende pe tozui information to tshela ki bino yango botali ba oyo bana na ye bandeko na ye balobaki tozozela date ya sortie accord comme ça to lakisa bino be événement wana nyonso donc sortie accord ya mama Olangi tozala wana poto pesa bino information sortie pe accord ya Monib production vi wana to lela ye makasi tozala wana to pesa bino toujours image mais lokolaka bomesano ezalaka toyambaka oyo ya biso ndeko na biso soliste oyo ayaka chaque fois ko décortiquer pe kolakisa bato ndenge guitare solo ebetamaka ba guitare acoustique ndenge ebetamaka bino nyonso boyebi déjà soki na nina lobela nani pona ba o bayebi te nazo yamba to na yambi Charlie Solo oyo amesana ko sepelisa bino na orchestre ya Ferregola les Padres bauta kyoza na Kenya lelo bazana Kinshasa to lukiye potoyeba a informer biso makambo ya mouvement sans plus tarder na repesa mbote na Charlie Solo. Bonsoir. Bonsoir tonton Munga de tous les temps, de tous les jours, voilà. Donc bonsoir na ba mélomane na biso de partout. Au balanda Charlie Solo, ça dit les abonnés de Charlie Solo de partout. Ninge kaka mikili États-Unis, nous en Afrique de l'Ouest. Donc bino tout oyo bolinga Charlie Solo, bolinga les padres fait rigola. Donc bonjour tout comme bonsoir na bino voilà. Charlie Solo en tout cas balobaka foko lelana batoyo bazolela to fungoli émission na biso nanu na likambo ya pasi likambo oyo ezalaki ya makasi ezoki biso pendant la semaine ezalaki disparition ya Monib production aza vie na yo Monib production aza vie ya bato nyonso tango oyokaki eloko wana to message wana esalaki ondeni. Non mais vraiment encore une fois de plus mes condoléances à la famille biologique qui a vu dans Monib parce que Monib a vu dans sali quand même trop sur le domaine où il y a biso musique bien que à travailler dans ce mais quand même bato au pays pas banani ko kamba na domaine naie pas appelé ba mission le biso quoi donc vraiment encore une fois de plus mes condoléances le plus attristé na famille naie donc je sais que on est de cœur avec donc le lana bon. Je sais qu'il y a un programme Yamatanga parce que il faut vraiment tous à la wana donc voilà. C'est un peu ça. Donc mes condoléances vraiment à la famille biologique. Ouais, wana soto tu na yo ba question ndiba to tu na yo ba question ya président na yo parce que soto zo yamba yo awa tozo mona pe batunyo so ba mona déjà Ferregola les Padres. Sangwana yo au travail na Monib production te mais Ferregola waza président na yo a travaillé na Monib pour azale na kati ya wenge muzika maison mère wana bazana no ensemble na kati na bino tango bovanda keske réunion moko esalemite ya mokie ndenge nini boyi ko sala pona vie na mino Monib po eza sango ya pasi. Ouais bon d'abord boss ça s'appelle en Paris donc boss en Paris parce que juste après concert à Kenya à bête moi chomo on aurait quelques contrats moi chaud mais je crois que d'ici là dès qu'il sera de retour voilà mais pour un été ils ont matanga donc matanga donc matanga ils ont raté qui pour na bateau à côté non ça dit matanga il faut qu'on aurait moué ok donc je crois que ça sera fait kaka au zolo bawana donc je crois que il y aura des pourparlers et puis au caler comment to compacter là voilà donc c'est tout.
C'est un peu ça. Merci Charlie Solo. Bandero balandi Info 16 nakansa na ba oba kuti biso na nzela to yambi moko ya groupe Jet Set oyo ya Ferregola. Charlie poto kende moi mbango po bato ba otala biso balinga tango beta po ebele ba epsa ngai soki Charlie abandi ko beta guitare et ça la biso vraiment bien. Mais avant to kota na guitare to vanda na Kishasa oyebi masola Kishasa ndenge ebetama oyebi mama Olang ya CFMC na espace ya 4 jours to kundi papa Olang après to yeko kozwa lisusu sango ke mama Olang ya tiki biso tango yoka kiango en qu'anime et ça la kio ndegeni est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, on a confirmé que maman Olang donc soza informé maman Olang donc papa Olang a koufa déjà tango bayen accord to kundi papa Olang après 3 jours maman Olang a landaki. Ah mais c'est triste vraiment donc nazo baté moi vraiment ça dit je moi ya ba funérailles vraiment non vous savez tant que mais je peux pas être au courant il y a pas baiser ça dit que à tout le temps il y a des morts non ça dit que voilà bah les ouais bah tout et ça et puis ça c'est monté dans ba mitema donc je crois que encore une fois de plus mes condoléances sous na je crois que Tikibana bani bazola na vraiment na part na Charlie Solo et na part il y a Pato na Ferregola vraiment mes condoléances na famille il y a Mamulang pe Papolang je crois vraiment toujours compatir na bino donc ça nzela absolument son. Donc, vraiment, beaux à la pesée, ils ont mamouyaka, donc ils ont dit la biso voilà. Merci, Ezanzela ya biso nyonso ndenge elobi Charlie Solo. Charlie Solo, lelo, ponga nazozo abapel mingi pona yo. Est-ce que toko yo kanano po avant li solo eza mulaye, mais to yo kanano ata mwandambo ya nzembo na yo ozo sala na studio po batu, je vous dis fidèle internaute ndenge botungisi ngai ke bwana posa boyoka ata extrait Charlie Solo sala bandeko vraiment plaisir so koyemba ngo ata mobimba te poto yebi Kishasa bayibara poto pe bayibara mais sala biso ata mwa honneur wana ya mwanda do extrait kaka ya nzembo oyo oyembi oyo tozo yemba na studio oya yo donc wana posa voilà amour infini fidèle internaute tozo wana nous amour infini en live. Ouais, ah, vraiment malheureusement na tamouli na chanteur mais bon vous savez toujours na école quoi donc ah ouais c'est du Ferregola c'est du LOD la Solga c'est du Padre donc ça kutu mikolo fona baxilaye fona sala susu de fona fouiller susu nini argument mo bo pona donc grand prêtre Ferregola donc bon, Nzembo ya Amour Infini, ma tabou na chanteur mais parce que Nzembo les a écrit par moi-même Charlie Solo. Hein, la commis en haut et puis la salle le texte là et puis voilà. Mais tant je moi ba kokoto et puis moi quelques nini puis à la ralaner assister pour peut-être parce qu'ils a yimba liboso na sala Nzembo quoi. Donc Chiko Chimi Sikuakara, grand prêtre à maman Nadege Panzo, je sais que mais non mais quand même qu'au début bien que je chante pas mais c'est l'école. Là on n'a pas de choix tout y va là mouiller mounen. Dans l'amour, c'est faut répondre à des amoureux à 4 du matin. Moma poba pona yo kashiko simisi. À votre soif simisi n'attendez yo couloir à plaisir. Pona yo kande les ninga na desh panjou. Votre soif simisi n'attendez yo couloir à plaisir pona yo kande lenginga na desh panjou po bolingo yo sikelo kola bani na siffler po bolingo yo sikele kibombo na deja fibia blugutia melitina siffler po bolingo yo ya bobo zanu mave ya fibi ya brugutia melitina siffler
po bolingo yo ya Colette Mbunga divina fibi ya bukutia melitina sifflé esalaka ngai lokola love banye nakomaka lokola moto abomili boma esalaka ngai lokola love banye nakomaka lokola moto abomili boma e mame I love you place Moïsa non e mame bolingo na ngasi kosi misi voilà Isa voilà et sika chanteur na chanteur comme ça chanteur vous savez parce que il faut mutumo yemba et puis je crois que toi dans le studio il y a aussi un témoin parce que boss akoyemba au propre na voix na italaka non na meki ko kata yo muke na bike bandeko yo ba lukaki ko yebisa ngai bayoka ndambo ya amour infini basepeli esika bazali mais koyoka nzembo mais Charlie nga pena na ide na nga Charlie yemba no nzembo yo moko te yemba no nzembo non Charlie nzembo yemba no yo moko po eza nango déjà bien pozo yemba bien donc ça dit toi tu veux apprendre que nga na zoemba quand même bien bon peut-être yemba nzembo na yo moko pozo yemba no yango bien et aussi vous savez nga naza guitariste soliste donc koyemba oui mutu tout abota ba dia na voix koyemba mais peut-être que ça cause on sous temps faut un encadrement même bon moni o ezaka kitam so moni to la et puis to la mukana na moyembi munene do wana na yebi que mon vieux Bobo Zanu Noël comme on est rappelé nga vient abiso Bobo Zanu Noël en tout cas geste wana salaki bien vraiment naza reconnaissant pas na yo vie na nga Bobo Zanu Noël donc na bosana ki kombo lingaki ki manga Charlie a rappelé salinga bien en tout cas na lurata moi na bengata yo vraiment merci Charlie Solo songa nazo senga bon ça va nazo ouais car na ngoto donc moni biso tu as déjà une école à chant, hein, donc tu as une école à chant. Je sais que malgré la guitare, mais ce qui elle de la solo café rigole à encadrer voilà na wemba donc mambo na zo tenir ba propos yo. D'ailleurs lelo vraiment na yena mon esprit ya ba musulman muke. Donc na nicho na ngambo Sénégal. Hein, donc vraiment na sénégalais na nicho yo. Hein, vraiment mon vieux Bobo Zanu Noël ya mavechungu balobi kraka toujours au le carapidi. Donc, mine européate, donc, vraiment, donc, Bobo Zanu Noël. Il y a le bagage qui est nos petits flashard, mais, Bobo Zanu Noël, il y a Mavechou, grand prêtre, mon vieux, je le confirme, donc, Ningezaona, Mamoyemba, au moment opportun, avec un encadrement, il y a un mot, le padre, quoi, donc, je sais que. Marmé na carré donc un petit na divine mbunga mbunga yos donc na bi boza ici kamona harmonie mvemba donc bolanda voilà donc son na compa ozobanga nde oyemba son na compa bi ozobanga nde oyemba non ça dit ça mérite un peu les osenga ça cherche un peu de l'encadrement quoi moni koyemba oui même yo koyemba et c'est passé la fois passée tout ça nous miso yo po bana koyemba nze mo pas feli na motema voilà mais santé que je mais je sais qu'il faut encadrement que voilà poser à voir parce que nous avons un problème il y a moi demi-ton lèvres dans moi kilopé par rapport à replacer voilà c'est ça qu'il faudrait maintenant apprendre. merci wana bozolanda Charlie Solo hein soliste na bino bo mesana kolanda pe bo sepela na ye Charlie Solo elengi nangeza mingi tango osalaka musala na yo hein tango osalaka musala na yo est-ce que au travail kaka mingi biloko ya ba congolais o inspirera yo ou bien comme la yo peke biloko moko ya libanda pe ozobeta pe pour toujours okolisa travail ouais minute ba biloko ya libanda ko tout d'ailleurs nga pena omuninga nga je crois que bato balandanga de partout ba ebisa dit que nga naza vraiment soliste complet vous savez je l'ai déjà fait, je crois, la fois passée à ton émission. Au moment où comment j'avais démontré la guitare.
nga naza vraiment soliste complet. D'abord doué sur le plan accompagnement. Normalement on accompagnement ya banzembo presque pour comment dirais-je bato balingane wana te baba no souffler nga accompagnement ya makasi makasi. Non mais ngai naza vraiment soliste complet. Naza d'abord makasi na doué na accompagnement et puis solo n'en parlons pas. Doit être sokwa moi na ninge mo resanaté parce que guitare sans sa propreté non franchement. Biso toujours beta ba guitare en fonction bateau ba leka liboso. Toyoka ba docteur Nico. Toyoka ba tulwa ba le makaba donc ba vient sur popo lipo ba roxy tu pas ka graniao. Tala école place nga nazali. Hein? Ba vie ba soliste papillon ba vient attendre zoyoka. Baso beta ba guitare mo ya brutal tike kaka oyoko limo jazz na yo lumo ya rochela ngo ba makelele makelele rocha seben makelele seben eza logo moko ekendaka na partition parce que eza mélodie eza mélodie de sadi que tango zo beta ezo tika il faut tika na ba mito bato zela na nzembo na moko amour infini hein oyoka koma na beti rumba et seben ya rumba. Et là, je crois que na musique congolaise, ils ont Charlie Solo du Noxida. Mais balobara na meyoka tayo muke balobara ba soliste banzembo na bango esimbara po balinga tellement compliqué ba guitare na mambo belé yango ko ma prendre nzembo e bebi nango. Non mais yo ndega oyoki mo extrait tala ko mo kangana na mbonga mo. Donc c'est que je crois que naza déjà dans les bons hein mon vieux papy Kous le sage. Na ebigeye baza isika mona na ida inata donc bazolanda pe donc quand à dire aussi na bateau baza branché na zo mona na lwa neti Pedro Lombe na Portugal. Pedro Lombe ye pazolanda ngai à ma grande sœur aussi Colette Mbunga na vie na nga Maker Mbunga depuis Suisse. Donc au moins ndengeza wana bon tokoba nga moko ndela lobaika ke basufla ngai trop siko basufle ngai basufle nga ba ebisinga ke Charlie Solo aloba pe mo mingi abeta elo moko ya ba grand prêtre o ba beta net ba Michael Jackson don ba solo beta ma benana album ya Michael Jackson ba bana posa ba yokana no yoso ko beta ngo o izanet ya moi tembe ba yokana no so ko beta tala moni kutu eza kutu mambo tembe te moni mais bango ba bisinga yo obetela bango yango bon malheureusement n'est like ah oui voilà kuta nana bosana Cédric Lutumba Nio hein yo na Edi Makitosh félicitations merci tonton la Cédric Lutumba oh guitare ya raté oh yo guitare zela guitare banda na Cédric Lutumba guitare to lobela et ya raté ça dit que donc ça peut être bien parce que bon na autre chose on kala mingité na agence quoi en fait guitare yé zela oh mais oh yo acoustique obetela ngo nyo sosi normalement l'émission ya lelo concept nango na yaki na concept que talaka ça dit que na yaka na idéologie ba sango hein lelo na idéologie ba musulman donc na big bobo za a branché donc lelo pena Charlie Solo a une idéologie ba musulman donc ba sénégalais quoi lelo na yaki na boule que tout ça là moi ni na kusiki mais koya na ngabu na outil d'agence na outil ko guitare on a na ebité so ki a ko zuma ngo. Donc guitare et enfin fidèle internaute bino bayibolanda biso guitare tolobela ngo mbala na mbala donc nga una bosani na guitare ngo Charlie sunga biso na noto mona guitare ngo to mona guitare vraiment na ye bisaki otike oza grand mouvement quoi donc guitare déjà ngo ye félicitations à Cédric Lutumba Nio na Edi Makitosh donc enfin guitare et guitare yango eza la valeur ya ba non tu l'as biso pena cameraman na biso zongo très bien moni donc guitare na di tout neuf donc tu ko zongo kala mingi te na agence na ndenge la kaka donc il y en a tout neuf donc ça vaut dans de 450 euros hein, voilà le so beti $1 eza ba peu près ba kota ba $500 tala kishasa bala na tembe ndenge za na saki muta ondima te fungola bena yo fungola bena non ezo funda mego za pe lo musuna kati mona bilamba ego za pe bilamba ngamo pe na fungola guitare tozo déversango ngana ouais yango moni
Déjà marque Yamaya. Et des bisous pour la guitare. Il a vraiment encore une fois de plus merci vraiment Cédric Lutumba. Déjà marque Yamaya. Voilà. Donc des versions vous savez donc il y a un goyo. Enfin guitare. Enfin bandeko guitare yé. Enfin guitare yé. Et ga boyeto yé mobimana blo na ngonyos. Et na non guitare ya boye je crois. Ah ouais, ils ont pour pas tout le monde vraiment que c'est loco oyo. Et c'est quoi donc il y a ba clé na ngone ya guitare sous clé. Oh là 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 là. Là je vois des médiums hein. Oh ils ont loco to ça il a ba loco to bete la ra. Ce qui a cause humain voilà. Oh il y a moto hein to simba pour to bete la ba benga un médiateur. Nga yebika basala ngona ba plastique mo boye ba kanga boye. Plastique ninga nini o za iloko kumndela salitala. Eza même na ba milligramme non hein ça dit ba millimètre. Le millimètre ça vaut de pair ya ninga ya soko ninga ulngeli eza ila pété. Donc soko c'est pla robeta ba mélateur oza ba ya makasi hein okuluka ba milligramme ba millimètre non voilà. Non mais oui, bizarre. Ah on est je crois ils ont 120 mm. Hein? Le yé, azama kasi, ils ont 71 mm. Donc, on a 0,96. Donc, cela dépend. Il y a on a 0. Et c'est bas soliste, nous sommes dans la on a bazoaka bidon. Moni bidon, au kati bidon. Au salaire, on a forme oyo. Et ça, bidon. Non, ça dit, ma camarade, on a ça là, c'est on a. Tu as un peu de la guitare dans tu as une professionnalité, vous savez. Moi, vraiment, na niveau où il y a Charlie sur le zénith que je suis. Est-ce que vous avez la bêta zénith? Zénith, tu as Johnny Day bêta. Ah, c'est un peu qui m'a apporté vraiment. Vraiment, n'importe quoi, vraiment. Quoi. Donc, qui m'a apporté vraiment. Charlie, tu vas en aviso? Tout est quand même ici. Je crois que l'élément où la démonstration, il y a reggae dans la boîte. Maman, ça moi, Roussel. Depuis Baris, Baris. Non, ça dit qu'il y a un master malgache. Il y a malgache. Tant que comme qui joue à l'hôpital concert, à se plaindre, on a peine à quitter à Hiver, mais le roi a Azaro français qui parus. Tu as en français à un numéro et voilà, quand on a voilà. Nagoya rendre visite l'hôtel tant pas yaki bon sibitima ono to bima na carte tant to bimi to kena na bani na plage na bangwana et no ta la poto ya relenge to continue espère moi chez to payer ba pomo ya ba misuni wa déjà si ba saisona yo somba kamba pourquoi na ba kwangi ya la raté na risi kwangi ya te do ba baguette mo me mabe kwanga na yo ça la bien o memi kwanga na yo vena donc na sac to vanda kana biso Charlie attention bon sa guitare non ngala za na posa obetela ngo yo betela guitare oyo po ekoza pe yebo ye na ba panne na ngo to découvrir ya guitare ya ki na ngo eza na ba panne banini oh mais Kinshasa balingaka tant ozo bimiselo ko fo ba mona mna ke lo ngo esalaka pour bato ba benga na simake voilà na ko aider yo Charlie voilà bandeko tozolanda eloko bosenga ki ngai eloko ya viena biso Michael Jackson to benga yekaka Michael na kombo po na loyenge mais ala vie akufi na 52 suki 52 ans donc ala déjà grand frère à viena biso sans souci malgré vie sans souci muneno azalaki nango mais Michael Jackson a dimi wana ala vie na ye vraiment paix à son âme viena biso sans souci paix à son âme mais lelo to yokana no eloko ya Michael Jackson toyo kango bina live boye soyi pe ba soliste na biso ba ko rapper obeta ba biloko wana et ça la biso bien Charlie solo chose après au signaler biso ça c'est Charlie solo le maréchal hein soliste ba capacité belé oyo ayebi biko beta ayebi ko sala son ba tonga type mo website ngalo bi Charlie alingi monotonie trop tant on va au lobby ndengwana yo oko se référer na nini ya lobby ke Charlie azobeta kaka eloko moko voilà donc monotonie lelo tikana limbola mamona bien moni d'abord nazo sala ipa ya mutu vous savez et si nazo sala mutu wana ça dit que
patron d'entreprise, Aza déjà la tendance na ina guna. Vous savez, donc Aza la n'engé ya linga la mamnise là. Est-ce que vous comprenez? Donc il qu'on a déjà éco changé. Aza na n'engé ya linga la déjà mambu et kende. Monotona peut-être bazou bara que peut-être temps sous ça que temps sous et zangai. Mais d'ici là ba ko yo kapso qu'on a ba tout ce qui est dans ma caméra on a ba c'est ben qualité déjà tout qui est dans ba caméra hold bani voilà. Je sais que Bino Bolandara fallait pour parce que fallait que World Bino Bolandi pe World donc au moni biso déjà ba net na zonga mukesima au moni par exemple na no ya ça ba mise ba nzembo izala idée mo izaki ya biso ba devasa biso tant to taka poto zenit tant to komiki ça réunion biso ça la pas président après ça biso déjà ba nzembo hein après ça que nous voilà bino tout déjà vous préparer ba nzembo mo biso to la net na sens ni tala non pré ya uto sala ba nzembo moko mingi na obenga ngo ba world banzembo libanda banini après temps bosala ngo bino siko ya sali après bino lisusu boye ko sala likamwana lo ba matro bon on a habité ça n'engage que toi moi j'aime pas vraiment trop de polémiques mais nazo ko siro quoi que Ferrego là champion d'Afrique calamité 14 ba trophée on donne ni en Afrique ça y je j'ose pas croire qu'ako linga landa mutu pour ça peut-être non ça dit il y a ça selon Ferré Koko Tsangam dans le chapitre on était évoluons osant apporter sur guitare voilà vraiment et puis après ça marque ni Yamaya donc vraiment on a habité donc ça vaut des frais quoi. C'est dit que le Tumba tondimi bina ke so olobi likambo o réaliser ngo kozalo la ba l'autre là te banda loba don to baya na biso na mama loba vraiment to kipa ngo lisute po aloba tellement trop danger donc n'engeza na obeta pona s'appelle ça plus président Dos Santos Djalma depuis Genève président Dos Santos Djalma na baron Luzolo Mukunza Lille et puis na obeta pona ça la fait plaisir na massa na dikelo hein Sali Roussel de ma part dis-lui que je suis de cœur avec lui voilà c'est Charlie Solo c'est son ami na ça fait plaisir na mutunanga Graciano Castigo donc grâce à la plaisir na massa nanga Zoen Kiambi na ikiria ba vie nanga ba soutenir ngati lo batika ngati hein depuis Torsi mon vieux Rifin Pouati grand prêtre il y a maman Anastasie donc mère Anas il y a eu Angwana maman Anastasie donc naza vraiment nayo et puis na mon vieux Jean-Claude Songo là il y a maman CC la maman il y a Orphelia donc Orphelia Songo là je sali Orphelia Songo là donc moi na biso bota mikolo yo il y a papa na Jean-Claude Songo là na maman na lina sale confusion na o bozaine na Kenya wa oyo mwana bozaine na Kenya oyo ya mwasi ha mwana ya mero yo asola muke wana azamwa bien wana mama Colette Mbunga wana grand prêtre mère déjà si akota ikala na divine Mbunga hein la divine Mbunga voilà Mbunga yos donc David Mbunga hein ba salutation ya wana on peut s'appeler harmonie mvoe Mbappé c'est la mbote il c'est que connexion ça déjà donc voilà divine Mbunga ya Mbunga yos Charlie Solo to meka kokende na likamu na biso eloko Michael Jackson ya grand prêtre Michael Jackson donc non ça moi eloko vite fait à Michael et ça na chap programme à drum
Naïbi. Créer polémique, voilà, ils ont ce problème dans la tête. Donc, on a sali kaka musala oyo senga na sala pour vous montrer qu'il y a la capacité nyoso. Ils ont pour la sérénité, ils ont pour la. Il y a un tinga bon à cause de la monotonité parce que j'ai beaucoup de capacités. Si on a mon koto et celle net moi j'ai n'ako qui m'en a c'est-à-dire à moi j'ai tant de capacités où peut-être d'autres gens ignorent, mais je crois qu'au moment opportun ils vont, ça dit qu'ils seront quand même à mesure, au fur et à mesure, tout ça va carrière, on va comprendre qui est le maréchal Charlie Solo. Donc c'est pas en vain. Maramon a l'obara, je l'assume. Donc c'est pas au hasard. Ils ont vraiment gagné la guitare. D'abord, balaksanga yango na ndenge ya nazwa, ça dit na se recycler na bateau ba utaina. Yango naza doué pe na accompagnement. Ça dit je suis doué na accompagnement. Pourquoi? Parce que nazala recycler na bateau oyo. Bima na ina donc moni bateau ba uta ba ina ba créer ba centre na la cité ndinga na se recycler wana pendant ils ont presque 3 ans place na école de musique classique et puis kutu mamuna itali ba son son pe na école on ndinga ya la de boîte effet comment faut ça la balance ou qui ba son tu mala ba benga distorsion si vous là na Charlie Solo chaque fois tout ça la nos émission mais toujours attend il y a redécortiquer quitter nous arrond toujours pena boîte effet fonctionnement nango ezaka ndenge nini mais kana ko expliquer bato ba monsieur Zoom GX1 donc hier siko na koti na monde ya na kepa ya le parent français Trésor Mukwala donc hier aïb mambo donc lui reste ensemble avec Alexandra Panalex. Donc, je crois que le logo va bien, très bien. Donc, hier, Moussa, ils ont embelli d'abord guitare et ils ont multi-effet. Donc, Mundele a ça là, son, non? Oui. Non, mais effet, au moins, ils sont qui n'a niati a. Asali A0. A. Où ils ont la piste. Donc, il y a la piste, la pi basse, la bengang. Oyo, ils ont un son, non? Donc, par exemple, ceux qui n'ont pas fait un peu, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Et comme une distorsion. Au côté effet, vient dans la mine, il y a Zaiko. Par exemple, Sotolandi bien nyonso ezo dépendre na boîte obenga onini eza multi effet donc boîte effet fallait to pousser mke pour comprendre ngo bineti o eza na programme ya module pinch voilà wapi programme module pinch voilà place na uti o eza distorsion A1 sono matière to epesi AD voilà déjà quatrièmement effet échangé ce qu'on a na pinch des places de qu'on a biso kapaya abetaka elo kuna ya bouton en noir on a mon alikolo noir voilà ils ont détail belé son ça là par exemple on paramétrer son au 500 ça la mélange na on sangana peut-être aux moins réverbération tant sur aux delay on maintenant on mélange on a reverb oui oui na delay c'est logo on na ko baneti ça écho donc ça écho donc yango yo qui ne na beti moko ya voilà ok donc voilà donc yem sani yango na sopena lobina kangango au mona ki yazoni sec moni bon ni ça tchaka na isa susté donc voilà isa pena le mot isa important mais tokolobelango tokozwata
tolo belango jour mususu batu baza déjà na idée to komi vraiment na suka Charlie Solo liloba nini okozala nango ya suka po na émission ya lelo po batu babano continuer ka kobenga biso bobenga biso commentaire bosala ba commentaire na bino kofinga na yo te po biso to ya kofinga na biso batu te po ato fingi to répondre elo te po biso to ya kosala musala to ya kofinga batu te liloba ya suka après bambote po to clôturer émission na biso. Ouais, na pesi mbote na mon vieux Jean-Claude Songola, il y a maman Nathalie Massessé, donc maman Nathalie Massessé, la maman de Orphelia, donc depuis Paris, la maman de Orphelia, comme on dans la musique, donc maman Nathalie Massessé, donc il y avait un Jean-Claude Songola, na pesi mbote na Hervé Tiangano, depuis États-Unis, Massarangai. Yé bazaka longo na ba Deo Maïka na ba Jean-Marc Simbi, hein, Jean-Marc Simbi, tonton Mwinga Mabele Mame Timba bana ya tongo, hein, Jean-Marc Simbi depuis Atlanta, et puis na pesi mbote na Chico Chimisi kwa kara mon vieux yo ebi kara déjà ko trouver makambo ya carré ou to landa yo moko extrait à amour infini, donc na pesi mbote na Fanny Massé yo nene ko pesa depuis billet Mblilimboui, et puis na pesi mbote na Baron Luzolo plus Mokonzali, le Baron Luzolo, donc mamno déjà calme, donc na pesi mbote na président Jalma, hein, depuis Genève, mon président Jalma yawe yangwana, na pesi mbote na master na ngai non na ma grande sœur Annie Basile. Oh, sœur Annie bambote no yangwana sœur Annie. Na kati ya Suisse bazana ba vient mso ba maker mbunga, donc ya mon Suisse Suède bazara wana. Na PCP mbote na Ida Enata donc il y a eu vraiment na PCP mbote na l'ingénieur Daniel Kamalando Yaya Baleki Mbatambuta depuis Angola, mon vieux, merci na yebi kotika ngate, donc mon vieux Daniel Kamalando, grand prêtre la bien avec l'homme en héros, donc il y a Daniel, l'ingénieur Daniel Kamalando depuis l'Angola, donc vieux yangwana. Na pesi mbote na Harmonie Mwemba, donc nabi ke boze ska mon divine vous sepelara ninge yara, mon vieux intouchable do Muzamba, respect, grand prêtre, mon vieux do Muzamba l'intouchable, donc nabi ke ye bazara na ba Gimakoda, na ba mon vieux Gilles Ziombele, ye bazara na ba Don Tonta, donc voilà. Na pesi mbote na Yannick Kayenga, toujours considération, hein? Donc vraiment considération, mon frère. Merci de la considération. Yannick Kaenga, na pesi mbote na Zoen Kiambi. Zoen Kiambi, na mona iba image, to kozelao, ngana tonton. Et puis na kopesa mbote na Blandine Sotomayor. Ça dit Sotomayor, il y a Sotomayor, Blandine Sotomayor, grand prêtre maire dans les États-Unis. Nana bateau, hein? Yé Kalaming était agissement na Héroya, donc Blandine Sotomayor. Mon idée c'est la guitare, hein? Voilà. Blandine Sotomayor, donc depuis les États-Unis, grand prêtre, maire. La petite mbote dans mon vieux José Mboueno, depuis l'Angola, José Mboueno, le visionnaire. Na mon vieux Pichou Makai de Londres, vieux Pichou Nazanayo. Et puis na petite mbote, moi toi quand je suis vraiment Emmanuel Yalanda, na petite mbote dans mon vieux Flavien Nouta depuis Londres, mon vieux Renato Mundele, hein? Renato Mundele vieux Yebi. Et puis la personne le général de FAO, Jenny. Donc vient à niveau Kenya, donc Yozarana va venir dans Junes Kila, donc le Grand Lion, donc Mamouza Kare, et puis voilà. Donc et puis Mbota Souka, Nebi en tout cas Ndenge Nazar, donc n'habite quand Ndenge na Lobaki Nazar dans mon pandia Sénégal, donc n'a pas sénégalais. Hein, mon vieux Bobo Zanou Noël, très fort, mon vieux Bobo Zanou Noël. Na PSP mode na mauvais chou, ça dit mère oiseau pesa image quoi. Par le toujours kraka ye aza ya mauvais ya vient na Bobo Zanou. Pobolingo yo ya Bobo Zanou mauvais ya fibi ya brutia militina sifflé. Wana ezoya na amour infini. Papi coup message pour Grenoble ville na rai d'abord ça nyote voilà. Harmonie Lova depuis Angola, mon beau frère propre yo na l'orzo la péro là, donc voilà, Julie King, voilà.
Vraiment merci, merci. Nabino ba bozui temps nabino bopesi biso attention nabino ya Olanda biso ngape na pesi bao ya ngai mbote ya Wilisionga Pierre ya kati ya Wili zowenki ambe Nzambe ya Strasbourg bientôt na Kinshasa wa toko sepela ga yo yebi ndeto mesana frère Richard Madeka wana bana Londres bana ba Sheffield na pesi mbote papa Maxwell depuis Paris Jano Ngando masana ngai Jano Ngando na lelio mabe Jano Ngando wana pardon voilà masana ngai Jonas Star da Carga zala toujours na volonté wana kangama et ça lo bien hein Jonas Star da Carga depuis Finlande Jonas Star da Carga ya opina ngwa depuis Finlande master kangama kamara et ça lo bien. Voilà, Nazalé na Jano Ngando et puis Mignon Nkalanga depuis l'Afrique du Sud, Mignon Yayo Yangwana, na sepelata na pesa yo mbote. Viens nga Bobozano. Wana mna vraiment ya Noël mbote na yo Yangwana. Merci Makasi, merci vraiment. Claude Lukebakweno. Hein, na Switzerland, Claude Lukebakweno, bambote na yo Yangwana. Merveille Omokoke natiki sona na leki 5 na salué papoyo Supopi Swami nde wona Supopi Supopi Swami na habite soza déjà na Kinshasa ya tala ba émission ya internet rara boye mingi mo Supopi Swami ye ba na joline to comme bango makamna bango na sala ngo awa soki na olega RTGA bena olega RTNCA wana bango ba hôpital mais oza mingi libanda mbo na pesi ko Supopi Swami vraiment bon na bena ba mi privé ça dit mes amis privés donc voilà en tout cas la pesi mbote du monde mvoma na Italie plutôt du monde mvoma bambote na yo yangwana en tout cas sans oublier les grands caméramens Aaron Lubamba caméraman à swag bambote ba ona bosani ba kombo boy barake ya moteur moyo ko bosana wana ba berger na biso ba frère Daniel bato soki satana linga chamo mobulo epa 16 to bengi frère Daniel attaque neti balinga ba mega mikolo uto lekame bazwa ki nkosi kibota ya Yesu Masia bambote batu nyonso to sukisi na biso pe on a pesi mbote te alimbisanga pona ebiete juna webaye na opesa ye mbote Aaron Lubamba tosisa na nini